Bonjour Balandia Info 16 pe Balandia Info 16 Nzunzing. Bonjour toujours que la bino artiste et comédien. Hein? Artiste et comédien, talentier oyo ba monanaga na ba o babungi mwa muke toujours luka bango to eba qu'est-ce qui se passe mouvement zo kendenge nini lelo tokangeli bino moko oyo bozoyeba na kombo ya Bapolo, hein? Bapolo, Boyebaka Bapolo depuis Cointi Coin. Bonjour Bapolo. Bonjour 16 Mwinga. Na sepeli komona lisusu, ça fait longtemps. Tobunga ki mwa muke, temezaka musala tutaona nzoto yango tozongi na actualité tolobela o to sala mikolo oyo. Bapolo ngana ebio na groupe Cointi Coin. Ya Jolie Yasmine na minute tozo solano bana poto bazana posa baeba okoma wapi bon na minute pena moni Cointi Coin ya Jolie Yasmine la brésilienne leader a pembe wana peneza source nanga so na wanga ngi la sike ingratitude et futarati donc première pièce nanga na sala ezana Yasmine na coach nanga Rabi Mavinga ezalaka verre cassé na jouaka père moko soulard irresponsable. Tout ça qui n'est pas pièce et belé après un moko tellement ba faire et landa kinga na bunga ina scène après na eko zonga na Yandi Mosi na groupe Elembo na sali pièce sombre visage on a joué qui général moko ya kanda do lisolo kuna bana peneza la raté et sort nango à l'avenir bo mona extrait à film en kasi na moment oyo to na ngona nuté kasi to pesaka parcours na moment oyo nazalina association des artistes et comédiens ya Bumbu oyo ngana li coordonnateur to salaka ba film plus nani ya net pour to zonga pena na actualité plus na libanda après nde toye bané to zonga ana Kinshasa RD Congo. Mais sikoyo pourquoi okitaki no ya Cointi Coin ou epesa yo chance okende vraiment ou évoluer au longwe au préféré na yo groupe ya Viena biso Yandi Mosi. Bon Cointi Coin kolongwa c'est trop dire ezaka moi komiti kakasi eza groupe nanga eza pena groupe nangai dona kuna souci na eba information ya ndeko nangai Yasmine eza groupe nanga na longwa te na mitika mwa muke bika ne musala ngo ezalaka yango na kenaki mwa passage moko na groupe Elembo kuna pe na zasuna bangote poka ndenge ezalaka sikoyo nazo concentré nde na association des artistes et comédiens de Bumbu yango nde mikolo nde mteza actualité. Bapolo mena monde ya Nzunzing ya libanda oza penata wana oza na raison na biso ke natika ki pena monde a ça ki temps ebele talaka na Yasmine tokabola na 2012 na ezonga na 2015 na kabasi na Yandi Mosi na ezonga na 2018 et là ici nazotika nde moi bekar mingi siko na juger pena mo kete musala ngo mozotika ngo ezolando na si mozotika habité touro penda na zongi yango ya libela même ba faire ebenginga naza kaka na monde art donc na moni kutu nepe na kutena 16 mm mwinga na boni ke photo ça projet moko po bomona nga pe na site na e ekozala su bien makasi po na mikolo Bapolo eza histoire siko mingi eza Carlo boss Carlo général Carlo Tutu Carlo wana eza kombo omi baptisé tant omoni makambo ezo simba te ou bien ezaka eyeka po o signaler retour na te comme nanga pena original comme nanga eza Ali Carlos Kalambi Dialunda kombo nanga penda ona nango na mikana nanga tu yango na longoli S na tikaka Carlo so Bapolo wana Bapolo euti wana Bapolo peneza ezaki rôle sikoyo tema sikoyo nzamba salisaki na incarner ki rôle yango bien yango nde etikala ki Bapolo ezali pena kombo nanga te ezali kombo ya rôle sikoyo tema rôle yango na liboso nga na nolinga rôle yango te po talanga na vie nanga
na melaka pena masanga te siko batie rôle o jouer solar donc esprit qui solar na yebi yango te kasi nzambe aza maître à tout il y a tout l'état nda edaki ngai quand même na sala ki yango ba musuku tuti lelo ba musa yebi ke na solar bato ba yebi ngabite to yebi e amelaka ne bokite donc ezaki rôle tema incarné ki bien yango pe etika la ki babi na monde art muso ali ba sali scénario ba pesi yango forme siko muto a jouer yango ne mutaolata kombo wana yango etikala bapolo wana robosa nango te wana eza pena baka sika na uta donc motolu nanga eza kwenti kwe de Jolie Yasimini la brésilienne na coach Rabi Mavinga siko bapolo biso to landela mesana biso kaka to mesana mwa bapolo tro to mesana pe kombo sika mwa mingi na association obosali ya bana bumbu association wana objectif nango eza nini. Bon, objectif na biso zali to se soutenir. Mage mutna mutu azana groupe na ye. Mutna tana groupe na jouaka siko to sala ke to kutana ka samedi boso do na sana nu réunion po toyeba na to mesana. Asiko mo ke eza réunion ya ba artiste. Réunion ba artiste elle rola lisanga ba joueur. Pour ça bien il faut abeta amati loisir. Ya ngapeno bakete na ndenge za lisanga ba artiste comédien il faut quand même tokoma na TV to la ki sabatala na biso déjà to sali déjà 2 pièces tozo préparer 3e na moni 4e déjà ezana info 16 na yemoko 16 mm mwinga mais sikoyo nyoso wana eza bien tokomi pe pembeni ya ba élection na sima ya association po ba association nyoso Kinshasa tokomi ko bangelango na sima association wana nani azana sima na bino te na moment oyo na sima association na biso na liboso na sima nango ezaka nzambe nano eza nango mutu te o azopuye biso moko tokosala na befort tokosangisana po quand même tosala force na biso moni babi po mutu a soutenir na likambo na yo il faut yo moko za na 1 yenda koya na 2 ba msuba ina 3 tika so yo moko za na 1 te eloko bike ngala ngina bala ozana combien vinga una na aka na nzela ela isi mutu akopuyo na libala note po yalo la sentiment na yo kaso vinga ngina bala déjà na mbongo na nga dot mutu akobakete ngana soutenir salle ngana soutenir habillement na yo monike ozo avancer babi na vie il faut ça un effort na yo moko bosa un effort na bino dans l'ensemble apprendre bapuye koya so lelo siko na meka okato sikoyo bochango kaka association ya bana bumbu do elingi kolakisa bana bandali bayate bana lemba bayate bana matete bayate donc bolimitango kaka na bumbu boyepwani te association oui ebandi na bumbu babi eloko tu ezaka na source soko source ya te elaksi eloko eza na fondation te fondation na biso eza bumbu pour majorité da bumbu kasi toza bandeko musu awutaka bandal musu be awutaka mbinza do awutaka partout kasi plus do basé na bumbu poza majorité dozaka na bumbu toko ça il faut appeler do ça promotion ya commune na biso soko yo moko ndimisi ko zalaka te mutu ba ndimasi ko zalaka te eloko la mboka na biso eza Congo il faut donc dimana Congo après de mboka mso so biso mo do ndima Congo te yango ermo me mikakateneza yango biso do préféré bumbu nanu après bande kopé ba ya tozana bango linga poto aka batu moko mais batu msusu bayo waka soni ko milobela ke naza mwana bumbu naza mwana makala naza mwana selembao bino mna bondimi bo bimisango na miso batu boyeke boza bana bumbu moi na vie sozo banga siko zalaka ela siko obongisa siko zalaka te ko envier baninga te ndima siko za na ndenge oza siko ndimi ndenge oza nzambe pa kopambolo so yo bigake okomi kote moko onaka na bandal siko balugono bandal adresse avenir numéro 1 tina numéro siko za te moteke oza complexé ngana bisana na bumbu plus président mawanga na quartier Lukeni so yo okutanga na lala kawana na lamuka kawana makamna ngatu eza kuna na obomba ngopo na gagner nini sikoyo soki type moko boye to député moko boye aye na ye sikoyo aye alobi bon ngana ocha bino poa na to benga ngo mutualité to club na bino après na sima nango bino pe na tour na bino bo votenga comme député provincial nanu ya bumbu tozana ba député provincial wana hein
ya bumbu wana beaucoup chaye poids ou bien bosande te biso na logique toza na mutu aza na ba idée pour na développer plus précisément na bumbu après totali Kinshasa mobimba soko de monique ba idée na ye et ko développer mana ba projet za na to mona développer to ko appuyer ye toza na ilongi ya mutu te o to lati mo ilongi ya mutu o biso za ni na opposition ni na majorité biso dans la société civile o ezarara pour na développement société civile te pour ya gouvernement te so za ba idée bien ba bien idée mais équipara ilongité so mutala ba idée na bien il faut ko appuyer pour toi na posa de développer mboka na biso na commune na biso bo soko so mutana ba idée boya e pour na nini soko solo le na to moni que quand même na o biso do linga na o ya ye nango to tamboli nzela moko mais est-ce que ba vie déjà oyo ya bumbu oyo baza moi fort na bumbu wana bazo chabino déjà poa tena momo yo so na lobi nenga na kosi nanu mutache biso pe na poate kasi ba puis o ezali tamsu mutu apesi biso ndaku na ye to tourner wana ezali wana piste ya ba master ba connaissance nanu appui pena ke financier nanu mutaye to ba nanu biso ba nanu to sa na musala appui Rolanda biso so yo sa ne lorote appui ya pete mutako ya ki appuyer yo bo na suko suki nao moteke hermona appui na e sale lorote mutu mota albake ay boire mbongo na e après gagner rien musali apesi mbongo na e tamususu kombo ne yebani ko gagner ne na yango wana ke tawa dans la bumbu do solelo to yebi mutu boye pour l'association des artistes et comédiens de bumbu monike appui na biso pe et appuyer ye pas appuyer biso na ndeka ezalaka financièrement matériellement moralement tout toza na biso prêt so oza na posa na biso oluki biso okozwa biso ngazo tangela bino bato na mona ingénieur Ntingi Pululu nazo mona Tamak na bumbu wana Tamak na ba misusu est-ce que bino bosi boseli ba wata lettre ke vie tondeko toza pe na posa ya lisungi na bino bosi bosali eloko wana te wana olobi idée ya bien déjà toza na ba directif déjà ndengwana tobaki pour associer bani nango pena kalati associer bandi le 23 janvier awa 2018 de l'axi nane humilité kasi le 23 janvier tilelo ils ont atteindre déjà 5 mois ils ont presque na 6e mois et bandi kalate na ndenge yo lobeli mais na logique et coli déjà oui et coli déjà et là si tozana na mabolongo to luka biso mona to sala force do telema ne déjà do monde comme telema ayongo bato to tangiti pour l'ingénieur mutu nanga na rane à tout moment vie Tamak vient nanga to yebani mon majorité batabumba ebinga on siko nga lingite na kene osenga mutu nga za na produit morote o ko puyer on babi mutata ayebi yo so alinga puyer yo il faut amona produit le rôle yo moko nengo zawana osake fort na yo ponga na yebi yo lelote ya temba amona netika effort c'était to yebani kala wana gut na inde 3 et là ici que osala ke fort yango effort osali nzambe pa tie loboko yango ba puezoya so yo mo sale forte cause la puite so le ba oza mandien ngana ko ke ta tout moment na ke na kumisa mutu ngana sala nge forte na koma pe fenea. Merci beaucoup Baba Polo tokomi presque na suka ya lisolo na biso bana bumbu oyo ya bazana poto bazolanda yo bande wona biso bumbu bana mina ya poto ba oba kenda mina na tongo wana ba olanda yo tala caméra na yo vraiment yebisa bango oyo ozana ngo posa pona évolution ya commune na bino bumbu et puis pona musala na yo ya ki artiste. Bon merci na bana bumbu pena oyo atongo. Donc sona baina nous na vie na biso pena ya mukolo Hassan Mulumbu vie Gari papa na Youssouf Mulumbu Modogoja Franco Ferre Carrera do Youssouf Mulumbu aza mwana bumbu do mwana bumbu abota mena na maternité bumbu donc aza pena netali mwana kasi Youssouf bande wolo bango yo te Youssouf do aza na mwana kasi nanga pa père na e a grand na biso na nenga famille père grand na biso liboso donc aza na Modogoja Franco Ferre Mwamputu donc vient nanga ya Lukula Mambu Koregari ya Lukula Nene de Goule ya Likula Margot Muzikanda vient nanga Félix Wain Fundei vient nanga donc Félix nani Wain Fundei donc papa na Anita Fundei
donc elakisi ke na bumbu appuyer zambele Joël Photo Mbetenge moi na bumbu na ganaketi tikolo baba siko na biso ke ba prêtre ya bumbu majorité o ba komo boka na tango proclamation donc ya mingi ba na bumbu Anissé Pedro moi na bumbu on bon lensi wa luye moi na bumbu babeta peto so ba ye babeti to na bumbu te so ba ye babeta tour ba fanda katam su base na ngeda na bumbu elasi ke marge mutu na mutu akoma na ba côté nemso kasi soka ye na Kishasa bumbu akomaka pe aliaka na bumbu yebisa bango sikoyo nga nazolobela likambo soutien yebisa bango mnake ba soutenir bino po idée na bino nga na tala yango eza bien bon na sengi na bato tu banvie tu na tangi na ba master tu na tangi Mwanja Jirbo petit nanga Ramsey Bodrick Madila na Glasgow mobali ya pembe les boga mwasi ya mobali ya Joël Madila Yankinda mwasi pe ya pembe na bana na bango nyonso tout donc to sengi pe na soutien liboso na matériel tant matériel ali o ba sengi caméra ordinateur tout wana to wana ngoposa soutien financier to wana ngoposa soutien matériel pe forme eza na kati mutuka pe eza na kati appui na bango tobo yango te to fongole na maboko to zelango biso to sa na musala so bino bo appuyer biso to sala ko tout plus koleka po to ana na ba fond na biso propre kasi quand même tozo avancer bo soko appui na bino ye talaka ke ba kombo bo ana ngo ya minene neti Harry Lopez Mwenze na Glasgow lisusu mwana muteke do yepe na yebi ki appui na ese sala bien. Donc baza ebele donc c'est capitaine de l'équipe nationale car capitaine de l'équipe nationale c'est go abotama na maternité à Bumbu o abengi centre mère et enfant donc à ça là déjà donc on a bali opena li pena chirurgical apesa bango bali ya maternité abimisa ba mama ebele bakangamaki na hôpital pona na nenge sika ya botama Bapolo pesa biso numéro ya contact bakoza yo ndenge nini soki ozape na ba réseaux sociaux bako contacter yo ndenge bon numéro na contact na numéro moko donc numéro na benga ngo numéro sacré pona umeli nango eza 00243 99 855 93 00243 99 855 93 même na Facebook bakomi Ali Carlos Kalambi na WhatsApp numéro kaka na pesi 00243 99 855 93 wana soko bengi nga na air to benganga orozwanga nga moko en personne yo ozalano na bureau te petit moko ya mbaka talaka président te na moment oyo bureau ezate ka fa melanga téléphone pour téléphone ezabe yango portable et là si yo mo fo portango ezaka kilote ya teke mutu moko azala bosko so babenge na mutu moko boye nga na ine na rendez-vous ya répondre na nema be oteka be selinga cop ngai moko téléphone nga mona yamba ngo même moi sinanga ya ma téléphone nga te moi na nga ya ma téléphone na lobanga mona autorisé te Nathalie Aizanan ayebise papa asa musala a rappeler après nga moko na ma téléphone nga de 6h à 0h et wanso benga ozwanga nga moko en personne Carlo Kalambi Papa na Djibril Dialunda. Merci beaucoup wana boti kolanda Bapolo Carlo mwana bumba solo et puis na bino bana bumba poto en tout cas idée we za kitoko soki boko soutenir ango et kozala bien. Merci na ya Wilisionga pe vient ngai Zowen Kiambi mon ami et tu as les 2 semaines massa ozana kin 2 semaines janonga ndo na Lyon Pati Baingando frère Richard Madeka to pesi mbote na cameraman na biso Aaron Lubamba cameraman na Swag oza bambote ba pesa ba mbote na ropesa na bato nyonso to ba ebinga Freddy Monch na Paris Finda Sima Omane Cool na Brésil Pichu Diomba na Johannesburg Pamela Makutima na Johannesburg, Alain Saïdi na Johannesburg. Donc, Batunyo surtout Baebinga, l'homme c'est Lomanga na Paris, Ali Bofumbo na Paris,
donc on appelle Batutu au Babinga Anita Tansia moi na Anissé Pedro il pas à Paris donc Batutu surtout moi nanga Youssouf Moulumbu capitaine de l'équipe nationale Kalate a zongi pena en forme na moi na 2019 bon mon apenda Youssouf en forme sika ali yebake père ale kinayo a sengi soutien na yo kotikate poeza mabele na yo mutako chanene makambu nyonso tu na vie kasi ako changer source na ete na identité na ye donc réalité ya mokili yangona merci na Info 16 ye moko mwinga 16 mm na ete soka bakisi akoma ba millimètre combien pour na yebi lelo te donc la sibena na mokili kolinga to sala mabe po mabe na yo e kanga yo songa na 16 to sala na mabe alinga benganga te to solo la boye donc merci pena na Info 16 mobima na cameraman na biso Aaron donc filmara ndengwana donc benanga pena na botina mona moi jeune collègue ajo na wazanango donc merci pena na Info 16 naza pena reconnaissant pour azinga à pied levé a insisté na molike bolingweza wana sengana batu to sala na mabete mabe ekolanda to sara mingi molamu po bolamu ekofuta yo na pesi joli Yasmine leader a pembe na pesi ba artiste tout ya association d'artistes et comédiens héritier wata nganga mbuku plaisir fuka soleil kabeya Alvin kabeya nushka donc bango tout o bayebi ke on a bosani bozango rigerte batutu nos a de cœur ACCB en avant bumbu tokotika bumbu na biso te eza mabele na biso sika tokodamele sika totonga ndako étage na biso kaka na bumbu c'est bumbu. Merci beaucoup bumbu c'est bumbu boyoki ba conseil ngape conseil moko na pesaka moi mobali zanga nyonso zanga no nyonso zanga bilamba zanga mituka cher zanga nyonso mais elo mwana mobali akozanga te elo wango eza nini eza courage. Merci beaucoup.